Mbote bandeko boza bien ngape naza bien ya lelo eza samedi nasepeli tokenda bino ensemble kobakisa mwa biloko ya mike oyo nalingi nasala mpona journée ya lobi oyo ezali Easter oyo ezali journée moko oyo ezali spéciale ya biso bachrétien oyo tokomisa nango nzambe yango wana nabongami déjà tozokende ensemble na bino tokesala mwa shopping moko ya mike mpona journée ya lobi ya Easter. We are here with Messi. Alinga vraiment kokota na ba vidéo vraiment te mais lelo na juillet ayo tikanga et pour ya tikanga za mtu matata. Yeah. Messi, say hi. Okay, Messi and Chelsea, McLean. Lelo climat est bien makas. Oh my goodness. Na epite na lobani. Lelo vraiment bon ça na ba t-shirt même ça na ba couper na yebi ke lelo ba taolata bilamba te ka likolo a climat oh nini weather lelo is vraiment very good. Okay, let's go. Ya bandeko na ye na mopanzi ba esui eza tu ayo oyo bo mopanzi oyo botalaka ba prix oyo eza ba $8 $5 mais comme biso ba mama bana tokokende akota ba $8 boye tosombaka to ba $5 te nasala andeni nayebi keza nango kitoko oyo boye nakosomba lokwa mpona ngai mpona biso ba mikolo ya mais mpona bana mingi nayaka mopanzi oyo na baluki bomoni boye eza $2 oyo ya minene oyo ya mikie eza oyo ya mikie eza $1 oyo ya mikie eza $2 boye na oya mopanzi oyo nazweli bana biso bato ya budget serré nazoya awa na $2 nakozwela bana ata 5 si 5 ya mikie 5 ya minene. Maman nazui oyo nazui oyo et comme ata $20 te mais bana yo bazui quand même dessus na ozangi eloko kongosela mai te ya eza bien mpona biso bato ya budget serré abaluki mopanzi oyo na mopanzi oyo eske naotala ya biso baparent ana posaka na mibale nazoba oyo mibale mpona nga moko eza $7 mibale boye $14 na taxe na yebi na okoma presque na ba $16. Bapot de fleur oyo esepelisi nga makasi na posa ya mibale surtout oyo boye mais prix nango eza presque $30 $29.97 esemba te nakangeli yango good ngoloka na kutonka na clearance na olimisa yango te ya ngazalaka boye soki namoni eloko na mposa soki naye kotala yango nakuti yango eza cher na osomba te soki naye kozwa soki naye kotali na occasion nango na clearance nde nazwi yango mbala moko prochainement soki namoni yango na clearance na nazwi boye mpona meke boye osala ye mwa yango nazwi ya monene mpona chaque congo esongaka bango mpe esongaka ngai mpona depasaka mbongo na mapa mingi te boye bike bana abalinga mapa mingi o boye nazwi mpe mpona school chaque congo kozelaka bango moko box moko eza na 20 packet inside esongaka makasi bango parce que bana nga mingi nalinga balia biloko ya classe te
au pe boyer na somba mi balé boyer pour na 1 mois parce que là ba mingi ba galette ça la mingi quoi samedi na salle na on ça la boyer ça la date 3 jours et son après il n'a pas quand même moi dépense ya map pe na linga pe ba na ba dia biloko classe dépense biloko classe de ça ba na mingi surtout moi na ngali boso pe biloko classe na ke be sai moi nda moi na ko kingo noir ba awa noir meni ka ba na mingi ma ki biloko classe ba na ba onde ni na ebite biloko be ça ka ba ba ko ma bo minene et à l'école na tika maloba ke ba sa ba biloko te ba sa ba biloko te nga biloko ba ka o na sala nganda ba ke na ngo so la mo wafo nini rice pe ba mo nyango example ke boyi mais là rice mo ko da so kwa o chiang o zo lambo chemu ke ezimbi ko mi bele boyi na fa na moti 1 mois comme pe so pe ba ko le pedala ma rice ma pedala do so ninga ka ba ko ba ninga fute boyi ta pe isala 1 mois meat la so bi ka boyi pour la journée à lobby les cannations au bout pour la journée à lobby na moi un peu de chicken na moi orange juice na linga orange juice ma classe na moi potato ya lo mimi na sombia wa izaka pour na presque 1 month et ça là 1 mois na banda ko saka moi bilo ka ya mike we banda uzanga mais je pense que na moi vraiment ça de celui-ci nous so pour na moi na biso ya oya vrilo na linga pe o mingi na somba ngoka pona mwa ba biloko ba mikeni ke monza na biloko mo boye ya mikeni so la ya na olive oil isala vraiment pesa mwa gu mususu asomika ya mkibu egg open na linga ko sala oyo ya mwa moins cher oyo na somba ngo parce que wetaka $1 eza $1 sans fin na sala ka mingi ba wafo ba galette parce que on quand même prix na ngwiza na sepa po ya auto somba ya $8 kwa ou bien vous savez na pancake vous allez appeler bien na so pe chai na linga pe chai mingi ou pe ba mama économie toujours mayonnaise na linga mayonnaise oyo ya pamba linga o dépasse ko na vinaigre mais na linga o mingi sauf mo linga mayonnaise ya o quand même na vinaigre oyo eza bien par rapport ya bango ya parce que oyo eza ya outil mexicain vous avez mexicain eza quand même bien dans quoi oya biso to ya bona ya Congo quoi ya Congo so peut être à Paris so peut être à Belgique na éviter eza ko la bona oya bango ya ka suka mais oyo za yanga oya bango a onde bango balia ya na soni pe oyo pona flow na biso boy pe osala pe ka 1 mois pona ko pensa na mondaku pena ko pensa pe masuba ya dog ko moni ke dog sometimes akida libanda mo pasa na accident asubi na ya na yepe awa oboye ezalaki na clearance $4 ezaka ba sapato ya malili pona bana na moni yango ngalobi so bato mboka malili oyo nazo onka ke songa bana pona malili o t-shirt nazo pona ngana mona ki na $2 mo pesa la pe bien vendre pe na ndako boyi ba t-shirt ça la pe ka moi bien surtout ne moi malili ko mukende boyi ya o nazo pe yango o pe bona se pe nango parce que za likona nganga za muta likola mlai na lata presque 11 na za mama de mulai na munya na clearance $11 ngalobi ya ezape size na ngai ngabitika na zongo ya ezalaki yango bilo tosali mwa shopping na lelo mami azo enjoy pe ice cream ezala ka puna bana te so pe dia mo pe so pe la pe mama ki la ka ba mote
for today and fufu. I know some people they don't like fufu, but today is just fufu. But so bani nga fufu te, lelo comme nazana ndak fufu badi aka fufu. Nasa la mimi mbongo. Ok, ça les aider ça là pour la machine à continuer car na continuer ma vidéo, na continuer vidéo et okende et uzala mamlai et opesa nga mo retard. Na continuer kolamba. See you later. Ezamba libosa na meka video ya boya nazo lamba na kuti sina moya ba video na sala ka ya vlog. Ya, na pesa ke usebe Sabino. Misenza bazongite, tout le monde a les sous na mikolo ko ya. See you later.